koinda. Botuninga te, bana poto site ya sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point. Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV mpo Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso. Kilongo TV. Bisous, bye. Bana partout balandi émission na biso et tozana pasi ba moko auti kokoya nzoko moko auti kokoya Wabelo Rango le PDG Wabelo Rango auti kotika biso lelo atika biso ezali na tongo Wabelo Rango abilité toyoki kaka sango ba mo profiter awa na njili précisément na résidence na ye bomona ndenge nini bandeko bayamba isango adiwana ye la veuve la bandeko bazolila pinzoli na miso pasi na motema PDG Wabelo Rango atiki biso PDG Wabelo Rango aza oyo allait ko soutenir ba artiste ba musicien ba comédien nyonso azali ko ponate azali pesa jeunesse musala azali ko kamba bilenge kasi atiki biso nzamende apesaka nzamende azwi to ila PDG Wabelo Rango na kimia elongo to lila Wabelo Rango. RDC en deuil, Kinshasa en deuil, Njili tozolela baoba moko ya Njili akwei, un baoba est tombé, nzoko moko akwei, Wabelo Rango moko ya ba mécène, moko ya ba promoteur, moko ya ba kambi, moko ya bato basangisaka ba jeune akei Wabelo Rango pasi mingi na motema. Toza awa kota immeuble Sirop, o eza immeuble ya famille ya Wabelo, toye okutana vie gaou po asa témoignage aloba pona Wabelo Rango. Vieux Gaou, bonjour, mes condoléances. Merci, Rabbi, merci vraiment. Merci beaucoup. D'abord, Sango ya liwa ya Wabelo Rango aux yeux en ondengani. Nagon calamité, nagon son ba 10 heures, ba 10 heures. Ngana yebete na fana ndako na monika bato basala kami ba wasa ba Facebook ezokota kota ngana yin lobat. Na monaka bato bazoya kokota na lupango bazo tala ni oh nini. Oh te tuna esi makambo to yoki ya solo oh nini ngo. Oh ba isi so Wabelo akufi. Wabelo Rango yanga akufi na bien ngote. Ngaji ona zonga na marque kaka ne bazalo baraki vega wakufi oyo esalaka moi makelele. Nzoka non c'est la réalité. Est vérité oui, est réalité. Oh bato bazui sango Wabelo Rango bazoya ko lukuna ndako na raison ni. Ba yebi ndenge na Wabelo neto salaki. Po Wabelo fi mon passé de l'école. Tout en na bonsomi. To si na bonsomi il y a qui na lycée na collège Remedi Sali ngana qui na Saint Raphaël na humanité. Mais tout ça ne premier c'est na deuxième c'est na bonsomi. Yo na yebo classe moko. Voisin na vraiment ngaya na droite ba moko. Aux autres chané. To ayi mayele. To ba vérité. Na vite pas kufi na lo baso nini Wabelo ayi mayele. Ngabe na ayi mayele tala. Et ça a été na bonsoir pour tricher passi yangwana 5 membres ba mona yete à part Rwanda na théâtre baby ki ande ba yo ba générique comme na yo Wabelo avec roye mama kamango bien yango ba yaki
OK. Botangi na Wabelo na bonsomi. Et bouti classe, bozo sakana ensemble, moi boza bilenge. Bilenge bana mike. Amis de l'école, bozo sakana. Amis de l'école, so Wabelo aki mukona nga ina ne. Et là ils sont tout côté classe. Tout ça dégon. So to kuni ba 7h, to 6 ba 12h. Photo paiement to zonga ba 14h, ti 17h. Alors na pause wana 12h ti 14h. Wabelo azoli kango pa na ngai. Pa na biso pa na ndako. So to moni 14h de beti to zongi. Papa na ngina mbongo, papa na ngina mbongo ebele. Comment papa zesu na? Papa ne sirop, papa nga sirop. Papa Wabelo rare. Homme d'affaires. Ya osakana te wana njile yebi. Wana blague te. Papa ni azali homme d'affaires, ye mon père moi na homme d'affaires. Des fois te yeko de plus. Wabelo rango akufi to beta sur liwana ye, mais na carrière na c'est vrai ami na de l'école nini mais na carrière na yo. Apport ya Wabelo rango ezaki nini? Apport na ezalaki Wabelo rango List Boy original a soutenir ngo si pas à 100% mais à 80%. Abona misambo on a ye. Et pas som la rabiso nyonso ba chombo. Mutawa ngona zate. Ba kona Erickson à $100 sombela ba tubi. Do abesa mbongo ne belé na groupe na biso. Ouais c'est un générique bo tenzembo ya Wabelo rango baluki yo bipa ibiso oya manda chance. Wana ki hymne national. Asali mingi na List Boy. Et puis asali mingi biso ka te asali mingi na ba théâtre oya kisasa awa. Ozipa mwana mwindu, ozipa ya Elombe pe ayebi, ozipa kene, ozipa mbuta masebe, ozipa ya banani ba modero, banani te bakabane na mbuta masebe. Donc aida ba troupe belé, y compris ba musicien. Surtout wana ko tanga te. Ba musicien mingi belé selon ba ndako, selon ba meuble, atili ba mpe na ndako. Basi Wabelo pe azema matata, azaki pe obeba na bande ko belé. Aza moto. Ngapi na beba na batu yobe rabi mavinga yobe beba na batu ayine mutu mais o est tellement agina mbongo tellement ayebanaki o ayifa ba changa kati nejo ma rabi o yobe ko changa ka o ya ngapi vega o ba ko changa ka Banani pa ya batu ko batu ba changa kamnuka te soko beba na batu o beba na batu ya ba ko yeba ngo o nga wasenga ki grand chauffeur. Wasenga ba ko fena Wabelo très bien wasenga grand chauffeur wasenga na setiao azana ba Guillaume bana ngande bende bazozala na Wabelo do témoignage makasi yango na bazozala ba yebaki yebe ba bebana ngabe na bebana na ye yebo bebana Wabelo si kato to abatute moi classe na bino oui bonga na bebana na mwana muni na bebana na ye na bebana ngande bende na bebana ye wasenga na bebana na ye Guillaume na bebana na ye elka na bebana na ye to bebana bate belé Wabelo abeli to ki abeli muki akufi bon onga na yoki siko moyena lobango mbiembela te ba bisinga ke akenda ki nde kotika mwasi na hôpital mwasi na salaki ba malaise ay malade ta komi kuna échange na AJJ bakene boye simite na mwasi bakega AJJ échanger au lieu de mwasi ne komiye nde na yoki et komiye so seli ba moi palpitation sama nini ya meme na kufa atiki banebele atiki famille mais elo na sepeli kaka Wabelo rango apanzaka ba apanza te bana ya apanza te a rassembler na bana ye na famille ma rassembler bana ye awanga ta mwana te rassembler ba aza mwana moko otoyoka to yebiye comment les anani Giclette na poto Giclette Wabelo nous te présentons nos sincères condoléances c'est vrai liwa ils a vraiment ils a brisquette satanda ina wote papa Koufi Giclette Wabelo ba sincères condoléances na yo Giclette ba move Wabelo aussi ba Jordano Wabelo aussi ba Brice Wabelo basé Belo Darens Wabelo basé Belé yaya na onga na yebite na yebango mena kombo vraiment na kangate na kangi oyo vraiment onga na yebe tana na okena ndako ba condoléances les camarades ya papa ba ben père yango na vraiment oyo lobi yango na merci
vraiment toyaki tosala bino vraiment eza non commun eza ya sikoyo wabelo atiki biso lelo kaka yango toye na vie Gaou camarade na ye mpo atémoigner wabelo rango atiki bana atiki mpe bagamu na ye ebele wabelo ave chaîne de télévision baaffaire ebele akei bana wabelo bozala makasi nzambe nde apesaka nzambe nde azwi mais bana wana mitu esalaka namoni buzoba ezala nango te bazala na bango bien batanga nango mpe baklasse na bango mpe natangisa bango mpe nalingi bango nyonso baza bauniversitaire esalama mpe lelo nga nasepelaka yango wana namoni bozala na mwana mwindu ye mpe azolela wabelo azolela ye. Bonjour, mes condoléances, mon frère. En tout cas, merci Rabi. En tout cas, toi, on passe dans mon thème. Toi, on passe dans mon thème na Congo. Na Congo, toi, on passe dans mon thème. Véoana, Aza Véo. En tout cas, Alinga Biso Mingi. Na habité. Toi, on a président lundi, mon tu es président. Car, à mon président. Que le président a tellement. Que c'est un beauté. Les présidents tellement gars et puis après c'est une beauté basoli ba eko bongisa mais oh c'est bien makasi na kota Vegaou a bongisi na honorable Dai et c'est un plaisir makasi à moi donc il veut c'est le plaisir honorable Dai te plaisir ça c'est que Vegaou a son problème na été ça dit que moni boulot na biso et boulot moko boye ce qui m'a béé, ce m'a bézaté. Les meilleurs amis camarades dans les familles. Le linge sale, c'est lave en famille. Et bon, on avait. Ouais. Ça, c'est lave en famille, donc déjà, on va soigner là. Les amis, les camarades famille, on reçoit na 10 heures, on na bino. Toi, sois na biso, tu remontes na té. Toi, sois na biso bien, mais tu remontes na té. Na téléphone, tu reçois na biso. Donc c'est un peu ça. Nenga vers le but. Wabelo, il a beaucoup contribué à l'artiste, surtout les natifs. Ndetingai Samba Kota Zali, hein Samba. Yoke logo. Samba Kota Zali ayebi. To Samba lungwe pe sobe. Nga manzoka Samba na ne pas ya PDG. Wana na chantier ya PDG ya Kimbuta, na Kimbuta, chantier PDG ya Kimbuta to akoto. Tout Samba que ça groupe na Simba bete kufa. Simba te kufa moni ko za leader. Même wabelo aloba ngo. Samba eso okoka. Mais Samba la fait na ngai. Mais na monde qui a leader bisonde to aba makila ba champion. To makila ba champion. Succès Samba leki. Te avec bon. Allez quand c'est succès ndenge nini. Yo leki na ki leader. Hein te oh nga sala combo oyo. Ça combo oyo. Tu vas bien Samba manyoko mafriti a fait na mbula ne ba benga mwana mwindo hein toyeba biso toyebani mais na ba voyage na leki na ba voyage na leki na ki leader na ba voyage na leki et puis na par rapport à mboka na sonde ba conservateur na mboka na biso o mo eloko ba pesi mo ni ba pesi veka wa yebi mo eloko ba pesi ngazwaka mais ebele bazwaka te yo leki na ba voyage na leki bon wapi na rabi va blague part. Bana mwindu tolela wabelo rango aussi c'est moi ambiance boyi ba comédien moi ambiance c'est ça la vie ubusa nizu nini vie Gaou omoni pas de télémia lundi lelo samedi lundi azo leka mutu waki na to tourner mutu abine oleki PDG te wapi nazongele boy ti yawa pas de télémia on va place to télémia rencontre na bino ya suka na wabelo zakia tona ba terme so to boira abenga oh yankwaya ngabe zo oh nkwaya lo peut-être mi afone pote pas côté na jipa ken ndeni ça fait bien bon tu as tourner na compéter maman baninga na ba conseil oh die Gaou au monde ozawana shimbo photo tika po ngase na tiki yebo fotika to wono melango tro na yopo shimbo ke baby sara aw abi après wana masanga pe photo dossier et nous tika na soka nde wato melaka ba ji na biso awa conseil apesa ngai est-ce que yoka no conseil na yoki onko bani ba osela nanu te ataimo Vegaou na matanga ya Bouens Vegaou na matanga ya Bouens tozaka ngai Vegaou na ba collègue mususu na président Masebe
PDG abenga pena biso na matanga ya bwensi abenga pena biso te asepelaka nini toza bolingo toza bomoko mwenzo kwa nasanga plaisir que ta PDG abenga pena biso na matanga ya bwensi apesa so ba conseil abeti oh nasependi boyo kana rabe oh to sanga ba ya makasi na ba conseil alors bon en tout cas pena blague pas PDG PDG te encadre batuti muta mbongo il faut ata makasi na ba conseil donc PDG pena ayebi ko solola na yebite mais ce que apesi au conseil loko apa kofi tika noka simboka tika noka boki yango Rabi nina ya lobby te silit siko ya lobby biso tokosala effort ya totika yango tokende malema otika yango mpo na boki nde okoka te me tokotika so yango mele okanisi kaka wabelo yosala na boki ya malili na 13h mo makasi bapesi boki ma oyo ecommunity pembe vraiment Rabi si tu m'as rien à raison oh ngane to to me mana ndenge bien te ngane to vandi tika no kakati yeso ameli 5 school ngabe na meli 5 school si yo be 6 wana mutu na ngai. Voilà, comprenez, ça fait très mal. Wabelo Rango, ami de l'école, ami pena kimukolo, ti lelo akei, atiki biso, pasimi na motema, vie gawazo lela, moko ya baninga na. Et tout aussi ça na biso, koko munzenzu moko pe ya artiste Njili, mes condoléances. Merci pare marabi. Moi le kamoyo ngai na zaku tute kibwe vega benga ya to na setsa to ma solo ya biso vega. Vega pe aebisi katira na komi asika to vane pa magema awa. Oh babela kufi. Oh babela kufi. Ngana te ko sana mercredi. Moninga munga wabilo ya biro. Ala evena nga meto ya mercredi to zaki na yi. Abenga ngafo kuta tourner ba biloko na ya mille fe ba pièce na oyo ya sikabi yo ka muto sala mfumu munje yo ne munje moni yo mutu oko sala fumu na pièce oyo ya sika po mutu lekio na kifumu na Kongo azaraka est-ce que oye bakango abe atene batabi yo muto sala ngo mercredi to zaki na ye to soli abisaka no tout si ça va faire après les premiers on a fixé jour de tournage on a bien déjà oya mais quand les gens n'aient si vite pas voyez ça que PDG a Kofi alors on a vraiment rabi on a une vérité hein moi il y a wabelo et ça n'inga mal à l'aise c'est ça ya Alice Baba voilà c'est pas qu'il vient ngai je pense que tu attends la vidéo et ça moi passé Wabelo zé moko zé osunga bina zo soutenir ba artiste zaki nini beaucoup tane mercredi après c'est moi caché bon yé netinga le bana caché te pour décider mercredi abi mercredi on a zoaki etalipe yote etalipe batute ozong sana ote te wana zaka netike fumu ayete ngada fumu ça mabela bengi fumu aye droit mabeleti na zoaki. Merci Koko Munzenzu. Boka matese to seka parfois artiste comédien to lela ba ya biso bongo Koko Munzenzu. Changu Andei Njili Ramba ote Njili te. Changu Andei oto kufela ada grand ba na Changu. Asunga kaka ba groupe ya Changu te même ya libanda mais to biki Changu ndeza Andei. Tabi Changu Andei. Merci Koko Munzenzu. Nataki futa osanga sin ke to cité to si ça Vegaou. Voilà Vegaou to comme vraiment na suka so na biso nebite ko baksani. Na baisi boye to adana na matanga bana poto batu nyonso yo Wabelo aza mutu te ko ba yebiete. Aki déjà na rana ide aki déjà star to le ba po ba yebaki. Grand mécène mama théâtre botika bisote. Boza ensemble na biso poto bongisa obsèque oyo esala kitoko photo kunda Wabelo mangi ba confinement magi makambo ya okunda bate komi na mwa pepele kita mwa muke po honneur kita mais biso
tcha honneur au makasi na marque na biso mais to respecter l'état mais to kunda Wabelo très bien ba nyonso Jiclèche bozawana ba Darens bozawana likamutiza marambo et merci c'est beaucoup déjà. Voilà, eza makambo yaka Wabelo atiki biso apesaki Vega ou conseil atika Chimbok atika bière. Espérons que Vieux Gaou atika na la conseil na ye nzamba sunga. Merci beaucoup Vieux Gaou. Merci Nathan Kifuta, merci Bodrik Mayata. Merci beaucoup na bandeko nyonso bolanda biso lelo mame Melinzemba, merci ko Fiston Bassène de FB International, merci Nabino. Tokutemba la sima numéro ya sika. Merci. Koinda botuninga te bana poto site ya sikeye Kilongo TV Kilongo TV boss abonné ebele Kikaka leri nyoso kikakati mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV bokomona maijane. Wana bakata kate. Ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV. Wana nouveau ne kasi aza grand. Grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vi ko le ka batunyaso Kilongo TV bisous bye.